botana mino bande ko balandi kana télévision la ndenge bozali epele mokolo lelo pona kolanda manaka na bino wapi tupelisa kabino mai matali bongo politique ya République démocratique du Congo lelo to sali déplacement to na district ya Tchango pona kokutana na fédération ya parti moko monene kinda sango tolo basoto bito tanga parmi ba vieux parti oyo existe na Congo démocratique. Donc parmi les trois bango bazali so bazali premier te bako la deuxième mouvement populaire de la révolution oyo Nkondo maréchal Mobutu Sese Seko Ngbendu Wazabanga Joseph Désiré touye pambate bato belé balingaka MPR balela MPR mais baye bakate ke MPR ezalaka kaka tina wana biso to lingi to faire découvrir bino que MPR ezali. C'est vrai que bato ba yo ko ramonda mundabu mais boye ba ke bakabola déjà na ba fédération bazali bien structuré yango mon to boye ki ko kende na niveau il y a peut-être un siège national to bino to la kisa que MPR ezali to kita na base au base ne makam surtout que Tchango soki parti na Kinshasa bozana na Tchango bozana eloko te c'est que parti on existe yango moni lelo to kiti awa na fédération il y a un père na Tchango toyeba bango ba s'organiser ndenge nini bango bazala na harmonie ndenge nini na niveau national. Donc nyonso oyo etali bongo un père mais mingi oyo etali fédération na bango neto kosolo yango lelo tina wana toye awa na commune ya télé mingi penza na Bibwa na entrée kaka so côté entrée wana Sebeko au côté tina suka nde siège na bango baza na siège oyo ya bango ezate que toluwe na tupe na bate ba na siège na bango tina wana etoye lelo po tokoka bongo kosolola na bango bomoni mai ya pondu bango mpe basadapte baza mpe kaka na banzete ndenge kaka maréchal Mobutu anaolinga mingi fo nature nde ete bango bazali tokosolola mitune kozala ya ngai na ya bino me biyano kozala ya bango mbote mwana mboka mbote ndeko mopandisango tokuti oyo yo nde moto oko anime yo nde moto okosala nyonso toyeba nano on se présenter et pas ba téléspectateurs yo nani et puis fonctionner nos allant ngai nazali président fédéral ya Tchango 3 plateau nde nazali mokambi na kati ya juridiction oyo nazali nabengami na kombo ya Swakoba Stéphane Esonga ngai nde nazali président fédéral awa Tchango 3 plateau. Oui. Donc on a ba fédération na MPR na Tchango tout ça ba fédération misato. Tchango 3 plateaux, cela veut dire Tchango Mobimba, to kabola ngo na biteni misato. Toza na Tchango 1, toza na Tchango 2, toza na Tchango 3. Tchango 1 bandi wapi? Tchango 1 ebandi tozwi Kimbanseke. Tozwi Kimbanseke, tozwi Petro Congo, Masina esuki na Mayantanga. Mayantanga. Okay. Okay. Tozwi Mayantanga. Masina mopanzi ya mokali nyonso tu ekosuka na mai ya badara. Okay. Debia badara. Biso siko tozwi wana sele. Sele il faut koyeba sele banditi na njik brasserie kuna. Okay. Ebandi kuna babuma nyonso tu ba drapeau eza na kati ya sele. Toye sele mobimba tosuki tozwi pe maluku parce que na sele toza na 80 quartiers. Okay. Maluku toza na 19 quartiers. Ya wana nde ngai nazali kokonza na esika wana. Voilà. Mais autant les amis ça tout mais souvent tout le monde a que fédération na yonde mutu ezaka plus active même ceux qui toke makambo na niveau ya bandal kuna ezalaka yo pona ne. Bon na koloba na lolenge mboka ezali pona kopesa lokumu ya mokonzi na yo amata il faut bino nde bosala musala ya malamu na musala ozali kosala nde kolakisa ke mokonzi na yo azali makasi biso Tchango 3 tolalaka te tosalaka musala butu pe na moi ntango bato baza kolala biso toza kosala musala ntango bato balamuki tolamuki na musala toza na volonté ya musala toza na posa ya kotombola parti na biso donc c'est ça donc secret na biso eza musala tolalaka te pe toza déterminé ya kozongisa parti ya maréchal
ndenge ezalaki pe tokoleka wana donc toza na komi donc comprendre ambiance awa na impère bi mo boyebi impère tango ye mon kondo pazala ke bana toujours ambiance na ambiance bobo souffre air mo boye ba kwa ki ba cri ba yembi donc ambiance ya randi ngwana na kati ya impère alors impère toloba ezongi to pe elamuki non impère elamuki OK impère elamuki na nzela ya fédération Tchangu 3 impère eza ko vibrer pe eko vibrer libela na libela alors bon il faut battre ba tout ça la fédération za Ranasima hein province ezali président de babinga secrétaire général ezali alors il y a hiérarchiquement boa composer na ndenge na impère actuellement toza na mokonzi na biso ya likolo mama présidente mama yango tobetele maboko yango Mobutu oye yango Mobutu oye yango Mobutu oye mokakoswa ene liboso tobeti maboko mpona présidence tozali komona yango Mobutu soki tolongo yango Mobutu toye na secrétaire général Alain Bilango tobeteli secrétaire général maboko na niveau national soki tokiti na niveau provincial na Kinshasa tozomona mwana mboka Alexis Eketebi ndi azali kokamba biso na niveau ya province ya Kinshasa maboko mpona Olanda siko toza na ba département communication secrétariat ainsi de suite donc tozali bon tozali composé bon alors mama yango Mobutu toki kombo yango Mobutu mwana maréchal ndeko maréchal eleki maréchal bato bameka koyeba po bino bato bokoteka sikoyo parti ndenge eza lelo non yango Mobutu azali mwana ya maréchal azali mwana ya maréchal na nzela ya mama Antoinette mwasi ya maréchal ya liboso yango Mobutu azali na libota wana donc yango Mobutu azali mwana ya maréchal OK ya mwasi OK yenda azali kokamba biso bon non c'est pas bekele maboko papa bon bato ebele baromi tuna parce que bino boza na Tchangu ezali district moko ezaka chocho mingi balobaka maréchal Mobutu nde aboma mboka bino abola musi impère est-ce beaucoup na ba difficulté te batu balba bino ba impère na bino ba parti ya kala biso to komala ba parti sika oya kilelo ndenge balobaka ba parti ya kilelo bino parti na bino boma mboka beaucoup na difficulté na te est-ce que batu baza ko sepela na bino to batu baza mo réticent na bino ndeko mopandisango otuni mutuna moko malamu mais ngongango ebelemi ngongango yango ngonga ya impère impère koti impère seku aboko mpona impère tobandi na 65 maréchal Mobutu azwi pouvoir maréchal Mobutu azwi pouvoir selon l'histoire bitumba ezalaki mboka ezalaki ya kokabwana lokola lelo na moi oyo tozali maréchal Mobutu azwi pouvoir afandisi kimia na mboka 32 ans na mboka oyo ntango maréchal azalaki toyokaki lisasi ebetaki te soki lisasi ebeti na quartier ezalaki evenema mais lelo population nde baopesa différence wana maréchal Mobutu bato bayebaka ngo na mpona toza kolobela lelo date na biso ya le 24 novembre eza date moko historique oyo bato bayebaka te le 24 novembre ezalaka te mpona Mobutu mais ezala mpona mboka soki Mobutu
andimaka kofandisa kibokonzi le 24 novembre 1965 te, mais lelo mboka oyo ezalaka boye te. Débalkanisé déjà. Mais mboka oyo ekabwanaka kala. Na bolingo ya Maréchal azwi mboka afandisi mboka. Pe il faut koyeba batu babungaka mingi batu balingaka kotanga histoire. Lelo soki ba mama baza kolata maputa, ba papa baza kolata abakosi. Eza idéologie ya Maréchal Mobutu. Eza babilembo oyo atika. Mais batu bayebaka yango te. Baboma histoire ya Maréchal pona mutema mabe ya ba politicien. Na kati ya mboka na biso. Maréchal azwi bokonzi asali makambo ebele. Mais lelo tomonaka soki événement ezali batangaka kombo ya Maréchal te. Mais un peu en ndenge ezali beza parti politique ko nga na bengaka ngo ezali mwinda. Mwinda ata obombe yango ndenge nini suka suka ekopela kaka. Donc un père abandi kopela na ndenge na ye. Parce que soki totali Maréchal Mobutu akei. Banda Maréchal Mobutu akenda kino lelo na ebité population de bajijaka. Maréchal Mobutu bando tinda ba communicateur te bakende kosala ba lobela e. Mais population de babanda koloba bolamu na ye. Makambo o babandaki komona. Na Maréchal Mobutu tozalaki ni éducation moko ezalaki asira. Na Maréchal Mobutu sécurité ezalaki assurée. Même si bakofinga ba politicien akala, mais ba politicien akala bazalaki na boyebi pe bazalaki na souci ya mboka. Oyo papa na bango Maréchal azalaki na. Biso Maréchal atikela biso ki impolitesse. Un père avant tout discipline. Wana ndako na biso. Tobeta c'était la discipline. Tobeta c'était la discipline. Un père aye pour la polémique te. Nature et setangisi biso nyonso tu. Batu bamoni mabe ya Mobutu, bamoni pe bolamu ya Mobutu. Bon, motunyo sanga na mabe, mutila bolamu. Azalaka na bolamu na ye. Mais tokoti na 1997, biso tu tobeti maboko libération. Tobandi début ya souffrance na ebité tant suyo zalaki na esengo. Toyebi makambo tomona. Donc pour la bino zaki libération te. Non. Tokotaki na boumbu ya koleka lisusu parce que Maréchal Mobutu asangisaki biso. Batu bayebaka lelo soki lelo tokoma kobalana. Mukongo abali muluba, muluba abali muswahili, muswahili abali mungala, c'est Maréchal Mobutu. Wana ezali bilembo na ye sur le plan social. Donc tokoye koboya yango te. Mais tala ba politicien ndenge basala ba bomeloko wana. Mais lelo tala politique ya lelo nde ezali kokabola biso. Donc tribalisme ezongi na kati ya mboka, or na mboka na biso toza na posa ya makambo wana te. Na mboka na biso toza na posa tozala bomoko. Ndenge Maréchal aloba tata bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko, aboko pona Maréchal. Eloko wana ya motuya à part makambo ebele Mobutu atal asala batu bayebaka ngo te bakosaka batu ebele tokotanga yango. Lelo soki totali nanu échanger to bandelo kaliboso. Soki babandi kotonga ngo na moment oyo tozali. Est-ce que lingaki sila? Combien de millions lingaki bimana pe ba détournement ni lingaki sala? To lingaki toyoka ba masapo awa na matoite. Samba kuna na coup de cassation. Voilà, samba zongawa. Mais il faut que tu aies la volonté. Avant que le mabe ya mutu, bota la rapé bolamu na ye. Parce que nzambe ndazali ko répondre ba politicien ata ba ko bomba kombo ya Mobutu. Mais misala na ye misala na ye ekoloba. Pe misala na ye ti lelo mutu azokoka ko leka yango azali te. Donc kino lelo un père azali unité de mesure. Dans ce moment-là, moi, si mon le 7 août, le cas, Batunyoso, m'a dit que
Comme Maréchal Mobutu c'est quoi donc ça va mourir ou ta rabat na Maroc place azalaki na hôpital en exil mais le moni impère bino bo parti bo saki eloko te non impère basala ki eloko famille basanganaki impère basalaki tokokai kosala masanga maboke te botikelaki famille totikelaki famille toza nanu omoni impère eye ezomata impère ezomata lobi tokotanga yango na kombo mosusu biso tozali kobongama ntango 3 naza sire toza kobongama mpona kokende kotika fleur na biso na Maroc ntango 3 tobeta maboko mpona tozali kobongama mpona kokende kotika fleur na biso na Maroc na kombo ya ntango 3 Maréchal amona bana na ye pe bakoko na ye musala oyo atika ekoki kokufa te biso tozali kotombola ngo pe tokoyebisa ye na Maroc tokotombola lokumu na ye ti bakoko oyo bakoya nsima na biso de génération à génération musala oyo tokosalela yango wana pe mokakoswa ekouta kuna na Maroc ekokita pe Maréchal akokita awa mpona kosala musala baancetre na biso nyonso tu bakoakompagne biso parce que likanisi na biso ezali ya kobongola mboka omoni soki mboka ekambamaki malamu lokola bato bakanisaka mais lelo tobetaka masolo ya bapolitisien ya koswana te mais tobetaka masolo ya badéveloppement il faut tobeta masolo ya développement tozalaki na niveau nini tokomi na niveau nini mais soki tozali kaka kobaluka kaka esika moko seke eloko eza kochange ezali te yango wana biso impère tozali kobenga bajeune conscient bato nyonso tu oyo bakosama baya kosadere na kati ya parti cher ya Maréchal Mobutu ezali kokambama na mwana mboka mama yango Mobutu yenda azali kokamba biso na kati ya Congo. Voilà. Alors, bon, le but ma réalisation hein. Bon, oh, tous appellent ils a télévision tant aux le baboyer, bah il faut la musaba conscience na bango ba tsusu tant ba réalisation ba tout nini ba bi moko mi balé est-ce qu'on koki ko tanga ba réalisation ya Maréchal oyo ya sala oyo za palpable o l'équipe a fait adresse so que passe boye wana Maréchal mutasanga bon secrétaire kotangela biso ba réalisation ya Maréchal o ndambu bat bayibi pona ba réalisation ya Maréchal ezali belé na ba province nyonso tout Maréchal atonga sala mais baloba te mais ndambu o bat bayibi na kisasa na lukato ndambu o bat bayibi bakate bayeba nanu secrétaire atangela biso yango tozana awa tozotanga ba réalisation ya Kondo Mobutu Sese Seko ba oyo asali surtout na kati ya Kinshasa tozana route nationale Kinshasa Kikwiti toza pe na cité de Lantsele toza na cité Salongo 1 et 2 toza pe na cité Mama Mobutu toza na ka Badiadingi et puis toza na cité Bobi Ladawa toza na cité de la RTNC toza pe na hôtel du fleuve Congo Zara CCZ donc il y a ça là les gens va profiter ba bongo lengo hôtel OK c'est bon to leki toza pe na immeuble Sozacom toza pe na ministère de finances sur le boulevard du 30 juin toza pe na cité de Kinkole toza pe na cité de Maluku na Baizine oza na kati ya Maluku Sidérija Maluku zaka toza pe na stade Kamanyola oyo ekoma lelo stade de Martyrs oyo ba dongola lelo maboko mpona Marocain osili te wana oyo eza na Kinshasa à part ba oyo eza na ba province toza na Pont Maréchal na Matadi toza pe na université pédagogique nationale IPEN nana yebi ke IPEN Mobutu mutasala ah ba les ba belgité te Mobutu mutatonga université wana OK tokobi toza pe na compagnie Air Zaïre oyo lele koma ligne aérienne congolaise toza pe na aéroport ya Goma ye mutatonga toza pe na aéroport de Bukavu
Donc pourquoi vous allez dans un aéroport? Vous avez na aéroport ya Kisangani. Bangoka. Vous avez na compagnie maritime zaïroise na bateau na ngomi balé. Oyo sala na Kananga et oyo pezale na bazo benga mususu Kokolo. Eza toujours ba réalisation ITV Kokolo. Vous avez na création de grandes sociétés nationales comme SINEL. Nana ebi ke SINEL Mobutu Mutatika. Vous avez na Régie des eaux. Vous avez na FPI. Vous avez na OCC. Vous avez na SONAS. Vous avez na GECAMI. Vous avez na Banque du Peuple. Vous avez na Économie du Peuple. Vous avez na MIBA. Vous avez na CTK. Vous avez na Sotraz. Et puis na ba compagnie mususu ya transport. Oye bandaki ko sala mingi na bamboka libanda. Vous avez na ba voiture de luxe, taxi piloté par des chauffeurs femmes. On a toujours ba réalisation. Vous avez na implantation des sociétés privées pour le montage des véhicules neufs de grandes marques. Avec Oui, na Général Motor. Oui, Général Motor. Là, c'est le coma, marché de la liberté. On a ba réalisation Mobutu. OK. Donc ba mituka banda osala ngo awa. Nata Zaire. OK. Vous avez na le pont de Muchacha à Dilolo. OK. Vous avez na construction du port de Ilebo avec des portiques modernes. Vous avez un chemin de fer pour passer sur le pont Maréchal à Matadi. Vous avez la construction d'un aéroport moderne à Gemena. Vous avez la construction de l'aéroport Badolit. Vous avez la construction du combinat industriel de Gemena. Vous avez la construction d'un collège moderne à Libenge. La plus grande des réalisations du Maréchal est l'unité nationale. La fierté d'être congolais inculpé à tous, d'être ce que nous voulons et pas ce que les autres voulaient que nous soyons. Le maréchal a lancé la politique de l'authenticité en incitant ses compatriotes à s'habiller à la congolaise, à Bakos pour les hommes, pas ni pour les femmes. Un cachet qui est resté, sans oublier les noms congolais qui magnifient nos ancêtres. OK, tout ce qui wana. To betana mama. Bon. Et là au moment on a remarqué tant ba otanga ma réalisation maréchal. Et ça dans la province na ya Grand Équateur té. Oka o musu Kisangani. Le plus grand pont ya mboka na biso eza na Congo central. O eza province na yété. Le plus grand pont ya mboka o suis pas d'Afrique. Pont maréchal. Ils sont dans la province naïté, ils sont dans la province de Congo central. Moussika, province na nord, Congo central, la sud. Mais à Sali Soussiwana. Pour la relaxer, il y a une unité nationale, maréchal, il y a une marquage parce que bisous que tout le monde Kasaï, Batangi, Kivu, Batangi, partout presque dans la province. Donc, maréchal Mobutu a balayé Koponate. Non, maréchal Mobutu azalaki homme d'État. Azalaki kosala pona yete, azalaki kosala pona mboka. Ata lelo batu barobo yango, mais na pembeni bakonzima. Ayebaki ke lelo soki nazali te, lobi baotikala bakosela. Eza différent na politique ya lelo. Alors, il faut Congolais tokoma na niveau ya maturité ya ko comprendre makambo. Tokoki kozala lisusu na sima ya batu te, il faut tozala na sima ya mboka. Un père ezongi, un père azongi pona apesa biso ba homme d'état, apesa biso justice oyo ezali ya qualité, apesa biso social oyo ezali ya solo, apesa biso makambo oyo ba congolais bazali koluka. Biso tozali koluka ba détournement te, tozali koluka koswana te, tozali koluka pe kosala ba concurrence te. Mais nyonso to esi tomoni oyo etikali na biso eza kaka ke tosangana tokoma eloko moko mpona tobanda kotonga mboka na biso. Soki tozongi na makambo ya kobendana tozozonga mpe nsima mpona soki
tozalaki mayele biso ba congolais biloko o maréchal atikaki ifalaki tobatele yango ntango président Kabila ye oyo mpe asali tokoki kobebisa te mpona toloba asali eloko te non asali mpe oyo mpe atiki il faut mpe tobatela donc culture wana il faut ekota na kati na biso bon yango oza na raison parce que stade na biso ya kitoko awa oyo maréchal atongaka maniola lelo babongoli stade de martyr topoli awa babuki bakiti. C'est ça le mal. Il faut bayebaka histoire. Organisation na administration maréchal azalaki makasi. Maréchal apesi biso décane. Batu bayebi. Yoto mopandisa mopandisa. Coupe d'Afrique des Nations ba chan été ba CAN 78 na 74. Wana eza force te. Maréchal Mobutu amema biso na mondial o lelo tozolela pona tokende mondial. Wana eza ba force ya maréchal. Batu il faut ba reconnaître maréchal. Batu il faut ba senga maréchal pardon. Na loi ya nature mboka opona totambola malamu il faut to banda ko reconnaître baninga na batu o baleka. Zela. Tobeti maboko pona maréchal. Omoni tango komi place wana nakanisi likambo mpaka moko alobaka mokolo totalaka match abi tala bazoba bakobukaka mpe nini yango stade de martyr stade yango ya bango te moto atongango bofingaka ye bosoloba mpe bokende coupe du monde bosanga ye mpe pardon te nini te bokende coupe d'or c'est-à-dire que hier nga alobake avant bosepela na stade wana bobanda na koreconnaître ye moto atongela bino yango bosengi ye pardon et puis nde bobanda omona bise. Mais c'est vrai. Na parlement ba député tout le monde a ba député na biso bazala kuna na sala parlement na basinga ba parler du peuple comment peut ba musuba ba lo ba ke Mobutu mutabuma mboka voilà na Sénat mais bureau na bango ezaka ndako Mobutu to impère ezali parti moko ekokai na ba parti nyonso tuti ba parti ebele baya na pouvoir pona kowelela ba ministère makambi ebele pe soko landi na ba parti ebele basala eloko te soko tuni ba parti bosala nini o te biso baya Mobutu aboma yo kosala parti politique osala nini osala nini osali parti politique osali nini na discours na papier bayelaka biso makambo mosusu akoloba makambo mosusu na discours soki akomi na place baosala makambo mosusu yango wana ngai naza kointerpele président de la république il faut faire attention aluka bato oyo bakosala mosala mpona nkombo na elobi etikala mpe tangama na ndenge ya malamu atikali na 75e minute ya ballon 25 minutes etikali il faut pona ba joueur ya malamu pona batu wana bakosala epe ka ndenge basala Mobutu bakobosa na ye ba politicien bongo nde tolingi na mboka na biso ba homme d'état batu bazali na souci ya mboka batu bazali na souci ya mboka mutu akoti bosentir ke mutu azali kosala mais yo omona mutu afingi Mobutu mutu afingi Kabila alobi makambo ebele mais batie kaka boye 1 mois 12 millions 200 millions o ebungaki o esalaki boye est-ce que wana bato na biso tokoki kolanda bango lisusu soki peuple congolais bazali na mayele ya solo bakoki kolanda lisusu bato ya bongo te alors biso impère tozali kosala école ya ba homme d'état bato bazali na souci ya mboka bato bakokamba mboka lobi na ndenge maréchal asalaka Maréchal abandi ba réalisation na 20 jours ya pouvoir. Il faut koyeba. 20 jours. Na 20 jours ya pouvoir, Maréchal abandi ba réalisation na ye. Tant bazali ko inaugurer train na landi documentaire ya Maréchal dans na 20 jours na étant aussi 20 jours ndi asalaki makambo wana. Ya train. Akoti na ba ministre na bana na ye ko inaugurer pour na train ekende Matadi. Azelaki inanete, azelaki gouvernement sanganate, na 20 jours. Alors, il faut tout banana ko reconnaître, tout bandi ko reconnaître, ba ancêtre na biso nyonso tout. Ndio omona na mboka o to kotambola malamu. Tolobi petro, mamba passé, to ko le kasikoyo. Na futur, si bozongi, si bolamuki. Boza okana kosala nini? Lobby, événement ni les années proches.
Bon, événement où ils allaient proche, ils allaient événement il y a le 24 novembre. Le 24 novembre, nous allons kobenga ba Congolais nyonso baya. Puis le 24 novembre, nous allons kobenga ba mobutiste nyonso tout. O bazali ko kambela na biso baya na Efobank. Milulu minene ekosala mawana elongo na mama yango Mobutu. Bo betela mama maboko. Toko yamba mama na biso mama yango Mobutu. Na occasion wana toko célébrer une année na biso ya existence depuis tozaki pouvoir. Ya biso chango 3 tozali kolala polite, tozali kopesa bino toujours musala malamu pona ete bozo lisusu ba politicien ya malamu na kati ya ekolo nde musala wana tozali kobunda biso MPR biso toswana bate biso tobunda bate mais biso nde tosalaka musala. Dans le 24 novembre boya ebele bokomona ya sika oyo ayokaka histoire ya Maréchal Mobutu amonaka kaka na bilili akoya komona ngo jour wana elongo na mwana na ye mama yango Mobutu. Bokomona ba démonstration oyo ezali ya bokoko na biso, bokomona makambo ebele tobongisi na journée wana ekozala malamu mingi na nzela ya koluka kaka kotombola mboka na biso. Voilà. Donc pour te rappeler batu que 24 novembre 65 24 novembre 2025 jour pour jour 60 ans d'existence. Oui. Yango nga mona tala rasuna otala otuna sikoyo yango histoire ya mboka oyo to bana okata ngoka ndambu oyo elongwe oyo to bakisi tango bato musuba koyana bazu oyo to longoli oyo to bakisi parce que 60 ans d'indépendance, il y a indépendance etikala. Il y a 65 on a fait un nouveau régime. Ba ba te fait ya Mobutu. Ils ont fait il y a nouveau régime. Voilà. Mais afdel yé ba libérateur ba yé ba le 24 novembre ba longoli yang. Bon, si on a remis tout na ba député au besoin le parlement. Na bato yo ba yaki ba lobi ke bango ba libérateur. Oh lelo bazongi biso na situation à 65. Na mutu oyo alongolaka biso na situation to wana ngo lelo na tanga ezalaka wana. Nani date na efo za la date ya basoda. Po basoda bayaka na le 17 mai 1997 basoda baye. Babi ba libérer biso. Mais to constater lelo ke ba libéraka biso te ba kotaka biso na boumbu. Bon, na basoda oyo bayaka kolongola biso na boumbu. Fête ya basoda ekozala ya date ni. C'est clair. C'est clair. Yango mingi na oloba pona biso na Kongo tolinga ba polémique. Ata mutu azali koloba makambo na nzela na omona mafingi kolanda biso. Yango moto tika ko ba de ba mega mo okanisa moto. Biso ba pandisa moto alo ba historien ya présent. Ba konzi o bazali lelo bayi babango pe bakoleka. Mais pona batanga histoire na bango, il faut bango pe basala malamu. Oyo moninga salaki kobwaka yango te binise yango ya yo pe bakotangela yo pe ba bolamu oyo salaki yo pe bakotangela yo soki obombi bolamu moninga ya yo pe bakobomba ya yo parce que mutu akotika libanga na mokili azali te yango wana eza omoni bapoliticien lelo nayebi te bazali koboma culture na biso yebisanga histoire nini tokotikela bana parce que eza histoire. Okay. Mutu asala mabe asala malamu il faut ko beta histoire yeke to beta ka histoire ya itinéraire tu lelo voilà babwaka yango te yeah. Bon pourquoi to ko bebisa histoire ya Maréchal non or ceux qui to tangi na ba pouvoir non surtout eleki na gestion mutu aleki Maréchal na gestion azate bato baza lelo baza conscient mutu aleki Maréchal na yo so baza conscient batanga bazo mayele bonalo batanga ngona ya Maréchal ngai nalandaki président Vital Kamerhe à l'époque azolo bakina ta ya Maréchal bango betidia babanda kotanga yo fele président Vital Kamerhe ayo kangai aloba ngo na ta ya Kabila babandaki kolia 3 fois babandaki kofutama na bourse. Voilà. Est-ce que lelo bakoki kotanga pe babolamu wana lelo ba étudiant bakoki kotanga yo fele donc
tozalaka na motema ya malamu ya kolobaka bolamu ya baninga yango nde ezali kosala histoire ya mboka na biso. Alors mingi ndenge biso tozali koya mpona totanga botolo tokobongisa ndeko to bango babebisaki biso mosala na biso kobongisa kaka parce que un père ezali papa ezali mama aza na motema ya koyamba. Donc tokobongisa mpona bato nyonso tu yango wana toyebisi bana mboka un père ezongi ndenge bayebisaka bino ndenge bakosaka bino ezalaka bongo te. Yaka na pembeni o comprendre histoire ya Maréchal Mobutu kende ko découvrir ata na ba bibliothèque internet ezali tala mamisala ya Mobutu tala na lelo tozokokisa 28 ans depuis Mobutu akenda siko tozwa 28 ya Mobutu tozwa 28 ya lelo to comparer ngo tosala na terme ya comparaison boromona que il n'y a pas match ezati donc Mobutu atika toujours ate bar du colo donc muta azokoma ta pembeni na azati malgré ba discours ya haine toza na posa na yango te toza na posa ya kotonga mboka toza na posa ya développement ya mboka na biso tokende liboso toza na posa tozonga sima te. Voilà. Tokomi na suka tokozwa po tomoi bilenge bazali tokozwa bilenge mibale totuna bango ba question pe tokozwa ba mama mibale na papa moko bameka koloba po bato bayebisaka bango ke impere yaki mabe oyo Mobutu aboma mboka ya bilenge po bango bazalaka te bavivako te. Donc tozali na intérêt totuna bango pourquoi bandimi koya na impere alors bango bamona bolamu impere te bamona mpe mabe ya impere oyo bango bayebisa bango te pourquoi balingi bakota na impere. Alors avant tokoma na bango opesa nano liloba epai ba téléspectateur na biso ya Bukavu. Nazali kopesa merci mingi na baye oyo bazwi occasion ya kolanda biso liloba ezali ke tozali kosenga bolingo na kati ya mboka na biso toumeli mingi na kati ya ba distraction na kobendana mais ekomi ngonga oyo ya kotonga mboka bana ya Congo bolanda lisusu makambo ya ba politicien te conscience ezonga boya totonga mboka elongo. Un père afungoli ba porte na ye pona mutu nyonso tu ozali na province ozali wapi yaka na kati ya un père totonga mboka elongo ya solo biso toza bilenge nde totesa bilenge mosusu atikeli baza libanda bayoka message oyo malamu biso toza bato na epoke ya Mobutu vraiment tozalaki bilenge bana mike me kotala masolo baparent baza kobetela biso déjà eza moko econvaincre biso tozonga na part ya Mobutu. C'est parce que notamment dans la partie politique est belé. Avec la partie politique, nous sommes côté même si on veut côté offrande. Tout le ça bon on a vu surtout tellement offrande. Tout la carte, on a vu sur une carte de membres. Mais et comme il y a un moment qui va avoir pouvoir, on va tellement le plus avoir un ministère. Oh, yo doit attendre va comme on a milité biso travailler na bango. Mais le bâti biso va abandonner biso na ba mikanda pas mal maboko. Alors parti autozali, ils a parti tout raisonner mal le passé na biso. Et passé, il y a papa Simon qui manque, maman qui prend vite, vraiment tout est qui moque la mission pour s'en sortir. Il y a pas sûr toujours moi c'est toujours dans les passés. Dans les passés on a tout talib bien fait. Oh, on a biso papa na biso koko na biso Mobutu asala qui en tout cas il apprécié biso. Na masolo papa na biso abeta ki biso. Yango na mitu toujours na kati ya un père. Nde peza moko ya ba à peine azo lancer na ba na biso miso bilenge bisika bozali. Botika distraction bazo ko sabino na ba polo bazo ko sabino na masanga bazo ko sabino na ba 1000 francs vraiment wana tozo teka mboka na biso parce que butu mo tozo voter bango bazo na ba kombo ebelenga za matembela simandaku na za mutu songolo pakala alors tant tozo to voter bango ba kimi ba tiki biso na kati ya passe les comptes bazo teka mboka na biso ma pour le moment tozo vraiment na kati ya un père c'est que to raisonner ma papa na biso bakenda ba koko na biso bakenda ilimo na bango pema na kimia pe to ganga butu mo ibaganga pona mboka na biso Congo. Vraiment tango bayaki ko société na pona adhésion na na un père na dutaki te parce que toza na ba parents o bazaki ba fonctionnaire à l'époque bazo betela biso masolo ndenge nini na époque wana babandaki ko vivre salaire ezokuta salaire mususu mukabwana ezalaki te unité nationale bitumba ezalaki te alors biso pe to na époque na biso pe odana tozaki na bana mike to yeba ino makambo te mais plus tokoli tozo comprendre makambo totambo pe na ba parti mususu tozo mona kaka eloko malonga eza te mutu azo wela intérêt na ye mais idéologie to kokuta na kati ya un père tant on a koti et flatter na tikala parce que nazo mona même nature o ezalaki pa ya
initiateur nango nazomona pe bakitani na ye baza pe na makanisi wana ya kotombola mboka ya kotombola sociale ya kofavoriser unité nationale bomoko tozomona makambo oyo kondolo azalaki nango yango pe tokuti yango. Alors pour nga vraiment nazalaki très flatté na se retrouvaki ndomoni lelo tozo continuer na kati ya MPR tozo travailler to continuer ko soutenir ba leader na biso pote vision au bazar na ngolobi et comme pe réel la mission ya population na batu nyonso to libanda batu ba comprendre que non MPR vraiment eza toujours en marche à partir ba bilembo baza ko laxer ezota sakira ma mobuta formaki et puis na bateau yo ti lelo yo balobaka na mboka nyonso to batu bakufa nyonso to te exemple toujours na bateau yo batikalaka pona ko mema témoignage nde ndambo batikalaki lelo baza ko tatola bolamu ya président na biso Mobutu Sese Seko vraiment azalaki mutu malamu koloba komartele sur ba réalisation maréchal Mobutu lelo biso totanga na gratuité totangaki makambo ya minere tozalaki kaka na kofuta mbongo moke tozalaki na makambo ya kofuta te ndenge lelo ekomi. En dehors de cela soki totali malamu lelo bato badepute na biso bazokende kofinga maréchal koloba koswana na kolala bapongi kuna babénéficiaka bambongo ebele nana tonga eloko wana eza kondo maréchal Mobutu soki bagene bayebaka te soki tokei toza na ce que nous appelons symbole de la République tel que RTNC wana nga na sala stage kuna eza vraiment comme maréchal abandaki kotina bénéficiaire na ye na poto atali eloko ya bien soki akoki ya kotonga ngo na zai de l'époque baye kotonga RTNC wana lelo bakonzi na biso lelo baza fier na biloko wana bakenda koloba kuna mabe omona journaliste ake koloba kuna omona nani membre ake koloba n'importe quoi baye aho bageno maréchal asala eloko te mais azoloba wapi na kati ya RTNC oyo maréchal asala lelo nga naza technicien toyebi que lelo facteur de développement eza nini eza électricité sans courant eloko moko ekosalema toza na barrage net ba inga lelo tozokoka kosisa même pas de lestage mais ya atonga yango lelo tokoka kosisa ata de lestage te na mboka maintenant na tonga courant lelo eza maréchal donc ba jeune nde il faut bayeba kino bazokosama ebele. Alors na yango biso toye pona kolamusa ba evre wana bakosi bato ebele bakosi tomonaka changement ya bakombo quand ezalaki quand Mobutu balongoli quand Mobutu batiandeka ekomi quand soki kingana mais yo tongi te lelo bana basakanaka lisusu te ekoma kuluna mpona nini fikini baboma yango est ce que na bazambo tomoni nsele bakoki kotonga ta fikini te baotonga bacimetière po tokufaka eza cimetière botongi ekomi cher mpona bakunda bato na kati ya cimetière wana logiste c'est quoi hein? Donc loisir ya kosakana na bana fikini oyo tomonaki kala fikini ezali ba vacances bo existaka lisusu te toza na piscine olympique ezalaka na nsele wana lelo même ko réhabiliter yango eza te soko kei bateki place nyonso wana oyo même ndako maréchal atikaka na nsele kuna bateki yango naponi MPR mpona lingaka ngo mingi depuis bomwana na ngai nakoli na kati ya MPR ntango tozalaki bana mike na classe endroit tozwa kozwa badon mingi voi meme bazwa kabula biso bamiliki na klase moko bazwa kabula biso bamiliki eza na baseki bazobikanga miliki ya bambwa mais lelo eza so miliki ya mbwa te lelo bakoma oteka yango na magasin bakoma oteka yango vraimen botu bosomi miliki ya seki na magasin ekomi bazoteka mais ntango bazakoteka yango te bazosala biso bado bakokabula biso mwa vraimen motamita ozwa quantité na ebele mpo okende yango na ndako nde toki bamiki mwa bofani na bozosakana libanda na butu wana bomona via libumu ndunda ezotambola ekita mpe na se ezopompe kisa bangungi par-ci par-là mais lelo yo tomonaka yango te mwa tobengaka bata minganga balati banini wana mokongo bazotambola na wana bandako nyonso bobimisa biloko libanda to boyebike babimisi biloko libanda bakoti bapompe bandako nyonso tu baterase baza kodesinfecte baterase mais lelo oyo namonaka yango te soki nakarama na MPR te mpo na nini donc nakoni na MPR na parti moko ya kitoko
tanga Mobutu tozalaki bien très bien tozo ba maman so les biso kitoko batanga so classe kitoko tozaki ko souffrir te mais biso to komi ba maman to tangisa bana na pasi tozo kokate ko lia pasi so to militi na tongo ya manœuvre po to lia tipo kwa po ko to lia pe ya malonga te mais tant on ezalaki bongo te yango na mpona na ngai mpe. Bon, j'ai aimé le MPR parce que mon grand frère fut de ce parti. Avec Mobutu, à côté de Mobutu, il avait un médaillon de léopard. Voilà. Ma solo zaki elengi, mais moi aussi c'est mieux zaki parce que ma chère Mobutu a le roi tout le quoi bon baleine kutumuke. A le roi océan. Pour nous retourner aussi ça océan, il faut tant sous il faut to banda banda nzamba saki mukiti lelo et to kaka ici la rate pour histoire neza tellement vaste. Ils ont un point positif et belé à ta négativité ils ont raté la vie à mon tout pour zaki penzambete. Mais mon comme super sous de rozonga continuer ma sola maréchal Mobutu. Bato bayoki Biano ya président ngai na tinaki de ma question il y a pesi Biano. Oh on a la vie contraire. Avec biso to pesi temps. Ce qui pas lingaza na débat na makambo ya maréchal to senga na programme na biso to changer moi cahier de charge bazui débat tout un nani rolonga entre maréchal na mutu ya yaza ko. Pour aller aux makambo ya réalisation sur table il y a salabu tout un nani osuka na nzela nani on continuer. Na rezaku malamu po discussion on peut si là. Tu ba soki maréchal ka mabe te pa ka malamu. Pour aux ala pour ça débat a benga biso. Yamboto to silisa tokotika bakambi ya fédération pe bamika koloba ba oba kama fédération monene oyo ya chango 3 plateau bamika pe koloba ba pesa message na bango pe bokolanda bilenge ndenga impère ezalaka tant Mobutu ndaloba errer le peuple qui danse bato na mona ngolokola na okimema bato na misma te soki eza olie otondi oza bien otangi otamboli kitoko so musique ebeti obina so moni bato obina te soki ba omona passe siko na impel bato bana obina na bango po bazaki na esengo so na nzala obina te tokotika animation ndenge ezalaka bozwa souvenir ya bagroupe kake bagroupe lipopo ndenge ezalaka tondota bademokuse na shaba mokusa shaba tondo benga bamama ya kisangani donc ezalaka kitoko wana tokolia mbala misato mais bakofaire revivre binongo na suka ya manaka na biso. Merci na Tony Binda azalaki nsima ya caméra pe na montage tokutani na numéro mosusu ya manaka na boboto umabuta Masasili benga taki mundoki mokongo taki shimele nelongi pona kotala mokili basoda balengele kima o ayolele elombe sese tokolanda elombe sese taki masasili benga taki mundoki mokongo taki shimele nelongi pona kotala mokili basoda balengele kuma o ayolele bana pere tokomi pene tosala fiere pona mama yango tosala fiere tojini bango mitema tokende oyambi mama yango mama presidente abana MPR lelo ekoinda toyambi mama yango mama presidente abana MPR lelo ekoinda yango Mobutu atelemi mama presidente abana MPR lelo ekoinda yango Mobutu atelemi mama presidente abana MPR lelo ekoinda iya
Tokobina na mapeka. Mama yango na mapeka. Maya yango na mapeka. Tobini na mapeka. Tobini na mapeka. Mama yango na mapeka. Mama yango na mapeka. Mobutwe yala mwana mama ye mobutwe yala.